affaire ya mbokani na Marlène Tessa au fallait ayembela bandeko problème nini ekoleka entre bango en tout cas ba audio eke zongi e mbokani à cœur ouvert na kochela bino boyoka oyo mbokani alobi pona affaire oyo e bandeko pe balobi eke zongi bato ya kokotela mbokani bakoteli mbokani bato ya kokotela Marlène bakoteli Marlène en tout cas bandeko na ngai faut koyeba mwasi nini okobala mobali nini okobala est-ce que liboso bala otuna na nzambe ochaka mabolongo na ona sepo na otuna nzambe mwasi o ngana kobala est-ce que ye wana oponelinga ye wana akosipotenga na pasi pe bisengo ye wana akozala na ngati na ti ye wana nakobota ne bana nyonso en tout cas bandeko na nga totalaka place nini ozoki kotia lokolo parce que na libala balobaka ya leo ele ba na libala tozana bisengo na pasi ezangaka te na libala ezana ba oyo kaka ba tentation ya ba sorte nyonso alors so ozana motema te ozana bonzambe te kokota libala te soko ozana motema te okovanda te bandeko makambo epeli moto en tout cas na kochela bino bolanda réaction ya bandeko bolanda réaction ya ye moko mbokani sur ba problème oyo koleka en tout cas bolanda ba différentes idées ya bandeko vraiment et tokozonga juste après abonnez-vous likez partagez toleka zalaka na mboka na ngai naza motu oyo naloba trop te je crois oyebinga très bien mais bele ba benga balobi non il faut na leka te mais il faut na me koleka parce que voilà même si on a lobby te mais ngai ndeza boye nasala nga bien comme tout ezo leka bien bon ba o nyos tout ezo leka o bazolo ba oyo ba mo ba yebi mambo sala et voilà nga na mutu naloba te je crois que c'est pour la première fois na leka na loba boya ata bato bafingi balobi ebele voilà ngai naloba pena trop te na mutu ba o ba yebi nga ba o bakutana nga ba yebi na garçon mona na poli voilà et là on a une lobaka voilà nzambe juste voilà ba o basa tout ba campagne tout on a saki bona sali boy eza bona nzambe na bango mais na mikolo ya batu obe balinganga msusu nzambe asala à travers bango balobelanga nyose na vérité en plus fait bango mon pela ba ozo na makolo nanga soki pena on bazolo beza pena ya solo eza etali bona nzambe na bango mais na tali pe belege ba katsate ba o ba yebinga surtout msusu ba congolais côté ba congolais mingi baloba n'importe quoi mais ngai normalement plaisir ata ba bandima ba tout plaisir nanga tant na tambola en Europe surtout en Belgique on fier parce que ba respecter nga ba place tout na kenda ba porte ça ouvert ou bien sur ba congolais o belé ba yebi en Belgique fallait ani ba so ngai quoi bien place na tambola ba yebi mais na tina ke ba blo mingte parce que na yambika mais ba te belé pe ba linga pe na kotate mais ozape mutnebi lelote ezate ma oba loba nga italinga te voilà italinga te nga naza bien voilà comme ezate bato ba monike oui ba ko sala bon ko ba servir comme nga eza grave te ya prometer bon nzambe mais oba yebinga na mo epi misu bazolo ba o c'est Dieu merci eloko ezate lukuta ba oba yebinga ne nazala na mutu ona loba te tona bina loba te pe na sala makambo nga nga pete bato ba yeba mais na nyosto leki na pona ke musika mingi te na loba ke oui bango nzambe na bango mamtu ba osala ba yebelo ba osala na komona ngai merci ba congolais ba jeloko ekena na ndenge nango moni voilà en plus ngai se ona na mutu mo on a respecté surtout na Congo même awa na kokota ba buzo bana ti moni mais bato o bango ba yema bazolo ba bisika ba jango bango ba yebi mambazo loba so eza ya vraiment ya solo pena bango ba yebi conscience na bango sala eza mambo puta ba loba mais ngai côté nanga naza très bien ma kamno so est bien et voilà mais na lobi kaka bango na nzambe na bango kaka mais lelo te lobité o mona kaka ma kamno so bazo loba ba oya bango ba témoigner que oui garçon na azali le côté voilà azaki ni mutu oyo donc azaki ye Marlène na mbongo nyonso to mobala ju ayo lakisa biso société oyo ekotiselaka ye mbongo ayo lakisa biso société oyo ekotiselaka ye mbongo ayo lakisa biso ke eloko moko azalaka nango ekotiselaka ye mbongo chaque fin du mois
donc ya zwi mbongo parce que na poto eza bato miso bazosala bainterview na poto bayebi compte en commun na poto te yango nga jamais ata nalingi mobali nde nakosala compte en commun na mobali compte en commun eza ke soki moninga mosusu aza te okoki kobimisa somme ya monene te sans autorisation ya monani ate eza mbongo na yo moko surtout soki opesi ye azala nani oyo le principal ya compte na yo okoki kobimisa mbongo ya monene te sans moninga mosusu asigne autorisation ya moninga seke mobali akomi kodefa ntango mwasi azalaki lisusu na Kinshasa te mwasi azalaki lisusu na poto te mwasi akomi kovanda mingi na Kinshasa mobali akomi kodefa donc mobali soki lelo akomi kodefa kiki parce que azalaki lisusu na mbongo te source ya mbongo ne mwasi azwi akei nango donc atika ya kopesa makama mobali mpona bakritike mobali bakitisa ye mpona ye azwa kimia na vie akomi kolinga sala kene na kimia mobali lokwa mbokani biso kutola mibali apofo kabwa ino tika kobeta lisolo te nzambe mais mbokani mobali moko asimbaka mbongo mobali abongisa ona vie oya kobeta lisolo ne lokwa yo sakala ba milliards obongisa mbokani. Pourquoi les femmes sont comme ça? Mibel peut ça vous apprendre. Marlène avant de qui kimia yo ke ba yemba ye. Au moni vertige ndé salier. Au moni vertige ndé salier. So ki mobile so ba yemba ki était makamo nyo soto nga vivre en route. Marlène ozali o moi si ba mibel ba lobara que tu es une femme carré dentaire zande yo. So ba yemba ki était makamo to nga yakate avant pendant depuis 2009 na mobali. Kata ba yembi mbala moko akati singa donc tango ba yembi wana makamunyo sote banda ko beba mobali nda supporter moi c'est quoi comme relaxer bon na komi ko ke o découcher siko na komo ke na mai moi na Kinshasa oh donc moi ça libère soit que mois na Kinshasa soit qui ba bimisi mois ça ka kendara déjà au delà ba un mois vraiment pas kendara déjà au delà ba un mois donc mobali bandi ko défendre bongo quand elle n'est pas là. Puisque le principal a zaté, ceux qui ont la poste à bimisa mbongo sombe loko be. Via luxe ya bana o déjà ya menaka parce que y a déjà ça peut-être na bana na musu so bota vie na e déjà ça qui est train de vie na ya bana na des vie de luxe à mima na bana e. Siko ceux qui monto ya sa compte principal a zaté akobimisa taxe sans frontière. C'est comme ça. Batu ba ya ko loba era yebi ndenge basala compte commun na mwasi. Ayebi yango. Aïe bien d'accord fongo la moi si compte botika ko finga era mo babala na kubala botika ko finga muninga étant que yo zo ya ko finga muninga étant que to mona vérité ata muta lobi keza lokuta to mona vérité wana Marlène c'est une mauvaise femme tout ce mona vérité wana si Marlène c'est bodeli Robert ba bengi ka polo ne mobali na so defa mo bo ka midi to comme ko conseiller te asa papa bana no ko loba bongo te azo se protéger mbongo ngo ya yo oh ko se protéger donc toi tu veux vivre ton train de vie na mbongo moninga mo ya ko matala bala il faut critiquer o ya ko finga e ozala mobali ya bien mboka ni tala mati azo lenga na ko loba o ko loba te era tiko sa ba makambo yo sala kawana ce n'est pas bien deux fois ce n'est pas bien parce que la porte bon c'est comme era azo rendre ba compte na mbokani so ka ça na problème na mbokani aloba parce que une personne qui vient faire l'analyse azara au milieu neutre atalisi mobali ke tala mama bena yo moi si yo pe tala mabena o mais yo so ko attaquer mobali loko la ke Marlène mutabande ko boko la Dieu merci mbokani motuna ye makamu na ye oyo promoteur abenga seigneur asubila kaye na munoko iza na mwasi Marlène vida bino ezali bana surtout yo et hier ko s'arranger na yo te parce que Dieu merci mbokani ninga zawa na ta biso nyoso to so alingi biso to koboya te ya to koboya te mais yo vina yo soko zo lingo zo susu train de vie loko ya Dieu merci mbokani il faut linga mbongo afongola compte na musu na Kinshasa te Marlène ya mbongo esilaka Dieu merci azana ba compte ekotaka azana ba compte publicitaire ekotaka mbongo ekotaka omoni et puis yo peut pesa divorce ça la séparation mobile azana mbongo atik mobile pa fongoli afongoli entreprise te nini te c'est kozana au moins si ya libabe ya au moins si ya libabe to lobate ke o ese na e futi nini te oza moi si ya libabe moi si o ya bonheur mais Dieu merci yombo azana moi si ya libabe parce que Dieu merci nenga za il faut la za muto se protéger kino ko senga divorce
Parce qu'une femme qui vient sur les réseaux sociaux, qui étale la vie de son homme comme ça, tranquillement, une personne qui ne vaut même pas la cheville ni au doigt de ton mari, qui vient l'insulter ton mari, il est un homme incapable à défaka, foutaka bambongo te. Marlène a vraiment vivre la merde naïe. Oh! On dirait hier, mon amour, na koso, mais la moitié n'est montre à 10 000 euros. Botika osa bongo. Oh nyonso tu yo mo peke Dieu merci mbokal soko ba yembela ki ete anga koma na ba délire oté. So ba yembela ki ete anga koma ba délire oté nga zala inaperçu to yeba ka ete to mona ka na ba photo. Abima lo kwa une femme métisse o lo ba muninga atanga te moko français e banena suka ka wana. O mona na ndongo sa bongo bibi na ndako libala ata formation moko te ate loko moko te na mutu na yo o bimika na mutu na ba sac na ko futa mbongo na de poids à récupérer ba sac ni na ba montre. Ah vu le reste est allié toi qui voit ça monter na chelino. C'est malheureux, tu n'es pas une bonne femme. Ah mais c'est ton mari, si on t'appelle que ton mari doit de l'argent. Si l'affaire de ton mari l'avait marché, c'est toi qui allais être heureuse. Voilà, mobile c'est que a défait mon on a pas ça là-bas faire. C'est pas mobile a défait mon on a pas ça là-bas tapage. So totali bien à Robert Azolo balé mobile a défait qui mon on a pas ça là-bas faire et simité. Et comme ce qu'il faut te rembourser mon on a défait qui. Mais so simba qui anga kendete anga vana on a lié ba million. Tu es une mauvaise femme. Basi o ba robete lotoloke. Marlène azaki bien boyebi Marlène te. Ezaka bato ba femme ba zaka complexé na basi ba yeba lobela baninga ba basi vérité te. Une femme a une femme azali or. Azali nan o pétrole brut. Donc ce qui ba zuyo za dérivé à ba biloko nyo surtout pétrole et bimisa on peut na mobali na yo. Yo zaki une femme au porter la mobile no le côté mobile no muto mais ma sagesse mais ma mbongo mais ma nyon surtout énergie amour na kata foyer no parce que une femme qui a aimé son homme ataba kabwani otala kete ba bien o nazala ngweza pona mobile so na keki ntasa na ova na ndaku na ngeza pona so i famille na ba ova na lopango o ya ngamoko eza parce que mona mobile mutasale lingango otali bola muté donc tu es une femme porteuse de malheur. Bato bazo komisio za ba complexé ou peut-être ba yo ko na sango peut-être butango yo kenda ko va na bango o sopeli bango mo mbongo Dieu merci mbokani ba meli masanga sili mbongo bakomi Marlène te Marlène muta oyo ko la kamisanga Marlène te chez tanga o lo ba chez za mwana ville ça yebi makamnyo soto a Marlène yo kasi chez so ba fongola munoko Marlène batunyo soto ba Marlène wela balinga na 2009 d'amboka na zana poto de la merci ba uti na mazembe abeta na poto Dieu merci ça la mobile na imoko boy et moi c'était mon charmante abeta rapé na équipe nationale à Kin ya basket bon banda la yo Marlène na Kin bon banda Bayaka Brazza match mo boy Brazza RDC na Congo Brazzaville à 2009 on dirait éliminatoire à coupe d'Afrique. Match on dirait expliquera mindono boy wala mboka nibi même Marlène tesa wa balinga ni sika comme hier au beta pour l'équipe nationale à Congo a profiter à sora yo beta ba voyager na ye et so qui RDC beta na ngola ba kei Marlène zo le besoin le couteau ba le couteau Marlène le besoin de vérité donc bino na Marlène azaka mo ça va mais ça va jouer ba traîner la bina ba jouer parce que la o alongolo atiki o alingolo atiki o muninga zui ya bimela bakuta na mbukani zela matière ne ekota ti la bomona siko nemba mibali na kala na ba photo Marlène na kala le rekota koto bo karamino rovandiki ba pobino ozara bata ba lobby lorbish le roi ba yembele bozo le roi sa femme extraordinaire quelle extraordinaire o asa mona ndako côté ni mona ndako linga ba jogo te bino bokasi biso ba to azobe mwana ndako linga jogo te po azo banga milia jogo ozele wapi okuta na wapi soki level jogo awoke olinga mwana ndako ba okuta na wapi ezepela boy na bapangu ne bakobima botoza kaka wano toza wano bakabonga ebanditi omona babiloko ba matcha ndenge ya bomona mwana ndako mbokali muta diverger mwana ndako okuta na jogo o déjà ça na level te simba te parce que jogo alinga moi c'est kota mboka na koteka kedaka robe alinga ka moi c'est un millier jogo o déjà yebani ai batu déjà ba a ko linga mwana ndako voilà ils sont ne ya rande bokuta na Dieu merci mboka di ndoza ka moi c'est joueur mo lo bakombo te mboka la zone maboko mutu otika batu lokuta no lokuta saka mwana ndako
mwana ndako akutana jogo te mwasi na ye akala ya bomwana ye nde soki aye koreconnaitre mwasi ne oui mais soki ezalaka ke o non ezalaki o la mama bakutami na 2009 la mama bakutami na 2009 mboka de azala na poto déjà asala da kombo ye azalaki wa bakutana wapi seke bateka Herode akeka kombo toyebi yango na Géraldine on est likambo discuter te bateka ye bato bafela ni kimia Marlène bato ala ni kimia zila le baba to ndo mata ba pesa ko vraie vie aza mwana ndako te lokuta mwana ndako le onini ya sala na vie na ye soka aza mwana ndako elo abandako sa nini avant azala na Dieu merci mbokani po amwana mukepete Dieu merci alinge na ba âge ba 18 ans te o azala na âge 18 ans ba moi kende libala te alinga ke déjà koli déjà za mukolo abandako sa nini avant ko maman sa Dieu merci mbokani à la 40 Marlène c'est ça 42 ça balinga na 20 ans ouais c'est quoi abandako sa ni azala na quel niveau d'études na université parce que na Kinshasa déjà examen d'état na bango ezalaka nango compliqué te déjà moi na 16 ans ko mona déjà za déjà na nani o afuta parler na saki mabe fallait le ba contacter que fallait futa ka nyungwani kabisila otika batu bilobela o boyi nga boya ko comparer o boko moko comparer o Karine Mokonzi pa boma libala tango banda o simba te Karine Mokonzi za na Dieu merci mbokana nga boma libala otika ko comparer bliko bloko comparater moko apesi bino précision na boma libala po mobile nga za ne côté arrêtez de faire ça arrêtez boya ka ko pesa boye moko era boma libala po ani oh je finis avec Hera. Bon, Hera bobela libala ni. Hera pas boba libala. Talaka na tout qui ko bisa mongonga mwana. Oh, Hera boma libala pourquoi? Wa kokate. Oh. Na mobile na linge na nyaza na posa ni mona bazonga ni lisusu. Bo sala attention tango makam nani o batu bande ole buto so matazo bako mboka la kizenga ebo ko mate bo tanga te malam da gérer makambutu. Maïla kuta mukala na mbongo. Ya yebite ke ba grand joueur batanga ate. Ala kisabiso place ba Cristiano batanga université. Ayebite ke ayebi ango te ke ba grand joueur batanga ate bakenda ko apprendre tango ko ba. Na pe ba place bien mais ba mona ngate. Voilà mais so na kuta ba congolais ba binga ne azala ba bike na garçon. Un mariage na bango. Mbokani avant ba bana na Marlène. Asombele ba papa bonga na maman bonga ta terrain ken. Na kati ya mariage na bango ya yena Dieu merci mbokani. Asombeli baboti na ye de lopango mama bango moko na Delvaux na avenue Pumbu moko na Mbeteki donc déjà kaza mwasi mabete na union ya mbokani na mwasi na ye Marlène Tessa mama mbokani ayaka poto azongaka bande kwa mbokani misatu ba mbokani abengisi bango na poto aza mwasi mabe aza mwasi mabe mbokani ana pasi te mbokani aza malheureux te po mbokani atongi mbokani ana immeuble na Gombe o Marlène aotonga ya bango mibale. Le problème c'est quoi? Soto za homme marié po mbongo mo ebele ebima fo mwasi na yebati soko za marié Babiso on se trouve m'appelle mi balia bato. Soko za homme marié. Pour bimizambo mo ba 20 000, ba 15 000. Mais faut moi sinon ayebe et lo koni mbongo wana e sala. Soko za moi si au mobile peut-être ndena koni akende na mo ba classe musika mais soit bali moi sa mayele. Mara na za manager ya mbokani. Na signa ba contrat mbokani. Mboka na beti na équipe belé mboka na avant Marlène azobeta ka normal abali na Marlène après ce standard de Liège coupe Marlène na bénédiction na vie mboka na malédiction te eza na basi oyo alingi mobala côté mobile na bibio balingani mobala komi par terre mais moi si o alingi mobile na ebandeli ya vie mon mboka na beta tina ba Monaco donc Marlène azaki asa moi sali babeta
ça, oui, mais moi, je vais la boîte, pardon. Moi, ça c'est une femme très intelligente. Non, moi, je vais dire que Marana Sala Wapi. Un manager à Mobali Nae. Marana Sala Wapi, elle a femme au foyer pour Mobali Naza riche, elle est millionnaire. Pour elle a femme au foyer pour appeler sa. Voilà, bandeko, bino mwembo yoki nyonso o elobami awa. Ye moko mbokani kutu azokoka koloba bien te. Azokoka koloba bien te. Pourquoi? Parce que donc aza choqué selon ye ba koseli makambo. Nani azo koseli makambo mwasi to communauté. Parce que na communauté na biso tozala moto soki peli to ye. Donc makambo epesi pasi pe mawa. Koyoka ndenge ezokendele koyoka ndeko na biso ya mobali na kofinge koti na kati ya ebotanga te makambo ebele ndeko mobali sikozali. Est-ce que avant obalo tunaka nzambe e ose décidera ndenge nini na makambo ekomela kuna libala na yo? Mobali faut koyeba ozwa décision. Mobali komitika kaka boye te zalala. Mobali aza patron ya foyer bandeko nanga. Mobali oza mokonzi ya famille. Kolinga ki bokonzi na okita na sete. Kolinga bokonzi ki bokonzi na ote oteka yango pona eloko moko boye. Tango oza mokonzi yeba ko gérer famille na yo. Yeba ko sala o mokonzi asalaka. Yeba ko sala oyo devoir nzambe apesa yo osala. Epa ya mwasi na yo. Devoir mobali zaranine à s'occuper na dibota, à s'occuper na mwasi na ye, à s'occuper na bana na ye, à zwa charge ya libota na ye. Devoir ya mobali. Ezate lelo nde tokoma omona mibali ebele bakoma ozwa ba devoir na bango babwaka na se. Eza na mobali mosusu abwaka devoir na ye na se azoyebisa mwasi ndenge nga na 50-50. Eza na mobali mosusu abwaka devoir na se ayebi ndenge basombela mwasi sous-vêtement te, ayebi ndenge basombela basalela mwasi suki te, ayebi ndenge basombela mwasi mafuta te, ayebi ndenge mwasi basombela mwasi elamba te. Mibali mosusu bakoma meme wenze oyo zomona ake kosala ngo ye moko bandeko nanga. Azo préféra ke kosala de wenze ye moko. Alingi mwasi ake kosala wenze te. Oui, na cadre aide c'est possible. Eza bien zo aider mwasi na mais soki ekomi okendaka bongo pona mwasi na asimbaka ata $1 te. Mibali mabe. Mibali mabe. Mibali mosusu akoma kozwa ba charge o aye ya kofuta ba facture. Azo préféra pesa ngo mwasi asalela ye. Bandeko eza pasi ndenge moko mwasi. Mwasi mosusu na ndako ya akoma mobali, mobali akoma mwasi. Mwasi mosusu na ndako soka kiti likofi na mesa mkin. Likambo wana ka ndenge alobi yango fo esalama. Mwasi mosusu na ndako mbongo nyonso mobali aosala simba $1 te. Ye mutu akoma kokanga ngo, ye mutu akoma ko gérer ba carte nyonso ya mobali, ye mutu akoma kosala nyonso. Mobali azonga sima. Où allons-nous bandeko nanga tokende wapi? Tozokende wapi? Mwasi mosusu akoma mokonzi na libota mobali aza na mo ya dur te. Mwasi mutu azokankamba. Mibali ebele bazokufa na ba tension. Mibali ebele bazokufa na bestoma. Basi pe ebele bazokufa na ba tension. Mabe ekomi malamu na mokilo, malamu ekomi mabe. Bandeko nanga tobanga nzambe. Nzambe apesa mutu na responsabilité na ye. Nzambe aloba mobali akozala chef ya famille. Mwasi yo mwasi devoir na yo eza kobota na pasi. Boko la bana yo na mobali na yo. Mais non ke mwasi akoma mobali, mobali akoma mwasi ezala bongo te. Bandeko to banga nzambe, to tika ko contredire nzambe. To landa ba principe o nzambe apesa biso. Lelo bandeko ebele bakoma contredire nzambe. Na makambo ekosalama o to komona. Bandeko, non yo betela bino ba histoire.
bahistoire eza tellement ebele ya pasi eza na bandeko basi ebele bazolela bandeko mibali ebele bazosouffrir vraiment eza pasi mpe mawa mpona lelo tosuki nano awa bosabone bolaiki bopartage tokoyela bino baaudio tolanda lisusu affaire oyo epesi pasi makasi et voilà bisous bye abonnez-vous likez partagez